Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona député tolamuki lisusu le 24 déjà le 24 décembre 2020 lobi ils a fait ya bana fête ya Noël mutu pasier moko bana bako tungisa mongo ezate ba pandémie epai ba couvre-feu epai toko sala ndenge nini makambo ekotambola malamu te FCC akolela azana kacha de bandade masolona député tokobeta masolo bandeko nangai na dossier ya fake dossier ya fake Dieu donné Kasembo aleki kuna tokobeta masolo ya FCC les torchons continuent à brûler baza vraiment en débandade kuna moyen te otie mutu ziki Toyoki ke Fumutoto basanga mukolo troisième voie Longwe FCC Barcelona député lelo tokobeta masolo mwa muke ya bandeko bakendaki na kanya makasese tokotiela bino mwa vidéo muke o ya Fumutoto tokotiela bino na kosenga quand même autorisation na ndeko na ngai Israël Mutombo pour qu'il ait utilisé moi extrait na yewana ayambaki Fumutoto Limbisanga, bien que ma vidéo il y a les besoins d'Azaki à Pasteur Bobo. Dans mon bateau agitation, je vais quand même fixer l'opinion. Je vais fixer l'opinion, ne vous en faites pas. Bisous toi va combattant, mais ça n'a tout moi. Biloko wana mike et ça la carte et le comment côté. Pour balobi que ça vidéo à 2018, mais je vais y arriver, ne vous en faites pas. On va fixer l'opinion. APLC, Agence et prévention et lutte contre la corruption, va suspendre le directeur Radio Ami Balé. On a suivi un communiqué. On a quand même revenir encore sur le dossier à APLC. Bakamango ba inakanga kayangwana. Moi muke tokozonge l'activité ya lobby ndengele kaki. Masolo na dopité ya mukolo mwalelo lobby na nosaki bino ke le Congo a zongeli statut commercial naie, il y a préférence commerciale, il y a programme à Goa aux États-Unis à zongissé finalement après suspension il y a Obama qui que batuba copier mboka aujourd'hui qui se passe pour donner des leçons. Masolo no dopité mbote na bino bande konanga tu pesa moninga na yo sourire pesa ndeko na yo mbote place azali tout ça y moi mukebo basala ka soki ola muki ya moi bien pesa moninga sourire c'est qui ça ndeko na yo avant ola la boseki moi muke et pesa ka bien yango pesa ka bandoto ya bien yango pesa ka bandoto ya bien naloba une chose to lancer opération pesa moninga sourire ce n'est pas obligatoire ya koleka par monsieur Tambo soki zapone longia monsieur Tambo sepela kanango te yango koti kozangisa yo kosunga ndeko na yo te leka na nzela mususu bandeko baza ebele soki zapona mungongo soit ba prise de position à monsieur Tambo et koti kozangisa yo te okoti kozwa nzela mususu. Mais nous estimons que ba Congolais nous avons tout intérêt ya ko comprendre que d'abord tozama kilamoko. Nous avons tout intérêt, quelles que soient les divergences, Nabiso. Il ne faut pas divergence, même Nabiso, ce qui wapi. Il ne faut pas que divergence, Nabiso, et même Nabiso, la destruction de notre pays. Divergence, Nabiso. Et comme il s'habille, ennemi. Même la famille, tata moko, maman moko. Batu bazala kaka. O azana opinion na ye, o azana opinion na ye, o azana vie na ye sur une question donnée, o azana. Donc, ezala kandengwana, il n'y a pas l'unanimité dans l'existence. Maintenant, yo kakamabe pe na mona kamabe, tango koma kalokola tokomi ba ennemi. Lokola mutu musu azu poison akeko tiela moninga kufa. Oyo azu machete akeko papa ndeko na ya kufa. Oyo azu mundu kite, wana te. Wanate nyonso tokuta na mokili tokotika na mokili ezala bapete ezala bozwi ezala nyonso tokuta ezala ba forme
ah vi wana beta ka forme mabe mukolo akokufa bako kende pe bazweli costume moko ya kato ya $30 balatisi akoreagir te lobby ezalaki ba obsèque inhumation ya moninga nanga Sarah Fanny da Cruz ya yi mukolo ya suka yango wana quels que soient les honneurs les hommages rendus il est parti. Le ministre qui était décédé, le chef de l'État s'est déplacé pour lui rendre hommage. Yasuka. C'est là ezolo banaete kakozonga na mukili. Je me demande ce qu'a azomona ta komona yango que le chef de l'État yekotala ye. Sarah Fanny da Cruz azalaki vraiment proche ya Mama Olive. En tout cas proche cercle. Maman Olive était là. Je ne pense pas que Sarah azalaki komona lisusu. Eloko wana na lobakango mingi tango moni ndeko na yo kufi. Eza ngonga ya réflexion. Kako lobateke mutu boya kufi. Au quotidien émotion mais à un moment donné calmer ba émotion. Mituna. Yanga mukolo ekozala boni. Et après na kozala wapi? Qu'est-ce que je vais laisser sur la terre des hommes? Parce que loko etika la kezaka bomengo te. Bomengo soki otali mutu azalaki na bomengo mingi ba tika la ka bazo welela. Et pas bana na ye. Bako bomana pona yango. Désordre. Na justice en mboka nanga, je parle de mon pays. Vous allez m'excuser. Na justice en mboka nanga, ba dossier o ezalaka ya makasi, ezalaka mibali. Ya conflit ya ba mapango. Na conflit ya succession. Biloko mibale wana nde tonda yango ndeli ya soki 90%. Mapangu na succession. Succession wana okutaka ba mapangu wana nakati. Batu basomba mabe. Batu basomba soit eloko ya moyibi. O basombe pa mutu moko atekela batu otana Kinshasa atosi tomona bailleur moko azozwa mbongo ya balocataire pona ndaku moko 52 personnes. 52. Izana batu bazaka na mutema te. Donc aye ndaku moko wana azu garantie ya 52 personnes. Donc batu wana va se retrouver moi ndaku moko wana batu plus de 50 atabino moko. Nani akota na Kinshasa. Yango na lobaka na bande konangai. Mieux vaut encore na loba boyina. Boloba ke azosala baredito. Boloba ke azanyi musala au lieu to kende na information politique. Mais ça fait partie ya oyo ezaliko concerné binabi. Okozala na poto ozimbongo ya pasi. Ya malili eza soki na combien de degrés. Yozo bima koluka moi muke. Moi s'organiser au lobby na somba moi ring. Ndenge bakinoa balobaka. Moi terrain. Moi mabele na ngai na tonga. Na mbongo ya pasi mutu alobi azwa mabele na mboka na ye. Parce que bandaku kosomba bandaku ya poto eza problème. Bataxi yango nazolo bana ba politicien oyo. Aibi mbongo akeko somba ndaku. Aibi mbongo ndaku wana vanda kango un mois te. Mafute la kango ba taxe na nyonso na nyonso. Et quand je vois mutu asali moi effort, ezana ba o ba bossa na Congo totalement. Ezana ba o ba tikala na Congo kaya munoko. Mboka na biso na mboka na eloko moko te azwaka ba position pona kofinga bato. Yango na kebisaka bato. Tosi to mona un chef coutumier ateki esika moko wana tekeli yango bato 20. Esika moko bato babani ko tuta na mita. D'abord il a qualité de vendre, il n'a pas qualité de vendre. Yango na loba na bino ngai kana habité bikolo kesini. O chef coutumier ko tambola. Chef coutumier il y a escroc. A escroquer bato. Comment na bazo bengana ye wana mbangu. Mbotera bande konanga tubakola nanga kuna na riwara radio Simba ezali ko facilité. Bande konanga bakola nanga ikuna na mwanaditu wanzanza na Sed Media.
bande konanga bakolanda ngai na chofa na Radio Soleil bozo bambote ba mampinga makasi kuna na Maroc ah mampinga makasi kuna na Maroc ezaka na soda mbote bisika bozo ami nazaka très fier de vous. Je serai content mukolonga na komona bino na mboka na bino et kozala makasi malamu makasi. Parce qu'un certain temps ndenge bozongi saka bango na mulongo batwa mbote bisika bozwami masolo na de pite tangu nako yebisa bino bozwi numéro ba numéro misatu wana na pesa kabino eza pamba te. Il y a une maman qui est venue auta kipoto bala liboso monanga azana lupangu na ye awa na Kinshasa abinde ko Eliezer na tiki lupangu wana bambula na maboko ya bande konanga bali akaka mbongo eloko moko te nakomi ko teka ngo mais en attendant que to teka ngo nazo tikela yo yango ba locataire tout bako ya ko banda ko futa mbongo awe pana yo ba futi otindelinga. Cette maman ayebi kolo nangate ngape na ayebi kolo na ete. Mais c'est ce que je sais que tozana makila moko parce que biso nyoso tozaba congolais. Même temps waye li solo moko te yake oh zamu to ekolo ni te. Tangu tozui nazui moko ya ba collaborateur bandeko ona la kisaka bino na lobima ngana za un peu occupé ozui muto na tindie akomi kuna tango a présenter bango leki na ye lokola longola bilamba oye na aventurier ata soki na lembongo na yo ngana za leki na yo oyo uti agitation moko. Comme cette maman avait la décision, elle a décidé, c'est resté comme ça. Est-ce que nazana posa ya que na banda ko gérer biloko abatu hein nazana posa nango te mais posa nanga ezaya ko kebisa ka bande ko nanga keba muto akoluka peut-être azoluka pourcentage basomba mbangu yazwa commission na ye a proposer yo eloko ezanga tina oko perdre mbongo. Et j'ai dit aux gens mieux va encore perdre $500 $1000 mais au sombe eloko na ndenga malamu ndeko moko sagitaki parce que atindaki $100 moko basala agitation moko après o moninga na zwa bashoke na lobi ndeko nanga au décevoir nga soki otindaka mbongo parce que ezana ba congolais bati soki otindaka mbongo a lupango ya kosomba lupango bato balingai bamela mai na tonga et nous on n'a pas besoin ya kobana ko sambaka ndengwana soki pona $100 na lobi $100 au sagité modèle loin. Mais ce que tu n'as pas mbongo ya kosomba lupango, il y a quelqu'un qui a envoyé $50,000. Nana mona été, yena no mona ngate. Amona kanga na télévision. Pona ba sombele lupango. Et ça s'est bien passé. Mususu ba ke ba sombele awa na Rigini. Côté Rigini, côté ya Lemba Salongo quelque part là. Ba sombele je crois lupango à $40,000. Atindi mbongo. Kaka batuana okomi komona lokola non $100 okosagité modèle wana. C'est une question de confiance. Ngana zo kebisa batu na lobi benga numéro oyo ezaya Nicolas benga oyo ezaya ya Alex benga oyo ezaya Benjamin. Ce sont les gens oyo en cas de problème mutako benga ngai na koyeba nini tokosala. Mais ceux qui ont commis agité pour un moment, il y a des gens qui ont fait photo et traîner moi mouké agitation modèle one. Tout Congolais a sa mouillibité, c'est ce que je prêche. Congolais n'y soit exploité. Congolais n'y soit moins sérieuxté. Congolais n'y soit légèreté. Il faut que l'image qui a été ternie. Il y a des Congolais, il y a des Batunions sur le col de Miyibi, des Batunions sur le col de Escro, le col de Batunions sur le col de Moutema Mabe, Batunions sur le col de Lokuta, il faut tout l'ongola yang. Et on a Kolobana Batoa, faire la politique autrement. Et ça Kolobanine.
eza ko sala oyo bato misu basala kate oyo musala député te donc pona yo musala député eza bato bazonyo kwa yo za na possibilité même ya muke ya kozunga mutu allez ovandi eza musala na ngate musala na ngai za ko voter mibeko ya ko interpeller bato na parlement oyo eza musala député te pona ko dénoncer parce que le parlement a une procédure balobaka na lingala soki omoni ndoki belela vous pensez que ngai on m'a voté sur base de ce que j'ai fait ngana pesa bato mbongo te ba dénonciation. Je suis député, certes, je vais déclencher. Il y a un mécanisme parlementaire que je peux déclencher. Je vais déclencher. Mais naïebi l'interne. Cela ne m'interdit pas de dénoncer pour ne fût-ce que stopper tant soit fait. En attendant que la procédure. Ah ouais, toujours de la session extraordinaire et qu'intervenir ceux qui les saignent. Mais en attendant, allez, totiki batubako ibaka bako ibaka. Quand nous avons parlé, il y a loyer, il y a miba. Depuis que nous avons parlé, tout le monde quand même batubazongi simat. Bato bazongi sima faire la politique autrement ba poste éloigner kabatu na ba base na ba muto azui oyo azali kozwa ba mona ke lisuste akuta na kalisu na batute asolola kalisu na batute nous sommes dit nous allons faire la politique autrement plus on a des postes plus nous nous approcherons de cette population yango moni to bimisi ba pesa moninga sourire. Quand il y a une opportunité d'avoir 100 francs, 200 francs, au partager na bande konayo, c'est ça l'harmonie de la vie. Et l'engi a vie en wa. Et nous essayons, il y a que ça la ba congolais, ba ça la confiance na bande kona bango ba congolais. Et là quand il y a ba congolais zawan na lobaka. Maman Véro, je pense na mona une fois cette maman, na koye ba écoute boité. Na bien ko la maman Véro. Mais vous trouverez que aucun à Bruxelles, ce qui est tiki mbongo, et pas maman Véro batiaka mulongote. Oh nengo zomo na batu bakomi ko se bousculer na ba western wana na ba nini, bazali ko se bousculer. OK, c'est facile. Ko tia mbongo na western to boite. Ce qui est logo ya ba congolais a sérieux zate, oui kende ko tia kuna. Mais kuna to zan intérêt. Potango ko tia epande kuna yo, tie pas Lambert. O tient pas maman Véro. D'abord la façon batouana bazo servir. Okokuta mulongote. Ndengo ye à côté les mawana ndengo bako servir yo. Pas trop de questions, pas trop de complications. N'arrive que ba congolais. C'est ce que j'étais en train de voir. Il y a que RDC monde ko kaki ko simba ndengo na zaji ko monnaie. To fongoli une banque ya ba congolais. Ba transaction na biso to ko sala entre biso na biso. Olia okende kotela ke pabato lelo okende kotala western bazotambusa bato bazotiesa bato milongo manigram wana kutu koloba te kuna donc corruption mona donc place nyonso il faut pesa mbongo pour keleka bazovandisa bato en même les sols non tant bazoloba patron bao bazoloba anglais patron ezani eza cliente. Mais nous sommes na place yake mutu akeko zo mbongo na jamais akobi manambongo mobima na ebité biloko ya ba manigra mutu akobi manambongo mobima ndeni okobi manambongo na yo mobimba te ndenge batinda chango ekobima mobimba te mais bande kona biso ba congolais Lambert na iba kata elomina ete ata eloko moko te na ebi ete mais na sina kenda kuna ba servir yo mbongo na yo attend sans problème. Oko mela ubandi ko nimba te. O signé na mutu, signé na linzaka, signé te. OK pas maman ndengo koti wana ndengo kena gise ndenge ba pesi obimi. Je pense que quelque part là il faut encourager quelques Congolais qui font ça. Et moi j'encouragerai toujours Congolais. Quand j'encourage, je fais un service. Na musala na certainement eza ba conteneur oyambala sima. Yemoko abelaki mais ça pose un peu de problème. Hein? Moi retard, moi nini, les gens m'ont appelé, tala siko j'ai fait ma azali koloba chaque mois conteneur. Bande konanga les anzo te déranger qui d'ailleurs, yemoko yewana azali ko s'excuser pas bandeko et par rapport à bar 50 ou 51. Merci ezanga j'ai fait un service sous na ko pesa sous bandeko nyonso. Bakilana nga nyonso ba joyeux Noël na ba bonne année.
nazala na juste na message moko moke ya kopesa mpona biloko oyo eza kuna na matadi na boma bar 50 na bar 51. Alors mpona bar 50 moi kokoso moko eza moke na kati ya port par rapport erreur mo esami na makambo ya douane kuna tozozela bakorge bapapier na po conteneur ebima. Mpona bar 51 eza deja na nzela bakokabula bar 51 lobi alo nasengi baclient nyonso oyo batiaki biloko na bar 51 base présente lobi kuna na agence na limité parce que conteneur wana bakangaki yango na Hollande na badouanier hollandais tokitisaki bacarton nyonso kuna mpo bavérifie na kati ya conteneur alors tocharge yango lisusu donc yango ntango ekóma so na kini eta bakitisa susu bacarton ekoningana yango nazosenga client nyonso azala wana mpo azwa biloko ne mpo ekóma te ko carton nanga nazomona yango lokola neti te awa tocharge na Hollande badécharge mpo bavérifie na badouanier na kini susu kuna ntango mosusu bakokitisa bacarton ekoningana moke. Alors message nazaki nango yango wana pour na baklients nyonso ya GFM service. Merci. Quand il y a un Congolais dans un coin, ndenge na koloba Mariam akoti ko sombela asa sombeli batumitu kasoki combien? Otindi mbongo asombeli yo. Atindeli yo. Otindi loko olio se déplacer au Covid test ça la boy. Okoti kozwa numéro ya Mariam yango. Okoti ko bengaye au passé commande. Oui, Kadima. Kadima, il faut boyer, Kadima n'est pas, ce n'est pas que c'est monsieur Avanda Kakaboy, c'est aussi un patron à Kouanaye. Azana Yaïba travailleur, Azana Kouanaye, Azana Makamunaye. Des fois, il m'a même dit que les gens m'appellent trop et il faut, des fois, Bazolo Banal, Kata Kenekota le Langaboy, à ce pela qui n'angote, c'est comme ça que je vous conseille d'appeler Mariam. Bobengi eko commandé, nous sommes commandés na Dubaï Ekoya. Na Turquie, Nathalie Sibinodion connexion. Ko personnaliser le kolingi, eza la drapeau, eza la sapato, eza la chapeau, eza la elamba ndenge nini, même costume ko personnaliser yango. John connexion eza domaine na ye. Olingo personnaliser ni. Nyonso eza la montre, nyonso lingi ko personnaliser benga ye. Otie komona neloko nyonso lingi. Et la qualité ya bilamba. Bilamba ya bien. Parce que ça domaine na ye. Au lieu de se déplacer na ke Turquie ou bien bilamba ngo batsenga na Turquie wana. Oko senga. Numéro ya John Connection yango. Soutenez vos frères. C'est ça la prédication. Tango komona to sali pesa moninga sourire. O nenge to ko sala. Lobi yindaki na ya mabene ya malamu lobi to moni yako lelo eza programme ya ba collaborateurs nanga ceux qui travaillent avec nous ya ko zape mo muke ya ba fête mais lobi ezalaki avenue mobi na ndako place kana bandako. Et ton de ke kuna kota église boy, kota église boy, ba mususu ba ke ba vandi kuna. Donc, ba ye ya ndenge na ndenge. Batu ba kotu na ngai za ndenge nini? Tozo mona interaction entre yo na bango. Oui, affection wana batu wana bazalaki privé bazwaka. Bien que bango nyoso ba kokite. Nous avions plus de 200, je crois, plus de 230 sacs de riz. Basaki alo sotozaki na plus de 230, je crois. Ba carton ya soso tozaki na plus de 100, ceux qui 150. Et kokite, et koti ba touté. Mafuta tozalaki je crois na presque ceux qui 50 bidons, 50 cartons plutôt. Et koti ba touté tellement que batu bayaki belé. Désordre yeko mbula yeko ya. Na mona bitumade entre ba non voyants donc nous avons plus dangereux. Et puis bitumba na bango au kokate. Je dois féliciter mon équipe. Ba essayer à contenir. Ndenge bataki bango libanda ba yeba buki portail ba koti. Donc au pesi mboa boy. Est-ce que je peux regretter? Je ne peux pas regretter. Pourquoi je ne vais pas regretter? Bande ko wana bako ya epande ko na bango. Mutu na mutu azana posa zo ata mo muke. To bandaki bien, to bandi bien. Batusko baye kolekebele. Je pense on était dans plus de 1000 personnes.
Plus de 1000 personnes. Donc, on a essayé. Est-ce qu'on va se décourager? J'ai dit non. Ceux qui t'ont vu, je reconnais. Tolobina bango tokobenga bango. Je crois dans ces 2 jours, ceux qui te zana moi loso mususu mwani tokobenga bandeko wana bao bazangaki parce que baokaki kotambola pambate. Même mbongo à transport parce que oko déplacer jamais ba personne avec handicap. Baye pana yo alopesi bango moi soso moi loso tout moi biloko wana opesi bango. Ba se débrouiller na ba transport uza na passe. Nous nous étions organisés à que moi transport opesi batu ainsi de suite toke kozon. Hier, on n'a pas fait ce qu'on a toujours fait, il y a que louer Mituka, parce que tu loues Mituka, tu es bon. Na biloko na bango baki, tu es bon. Tu sali déjà 81 actions. Il y a loué 81e action. Depuis que Covid est bandit. Ce n'est pas parce que nous avons des millions. Je dis toujours que l'harmonie de la vie est aux Oliana Batu. Je dois dire, en tout cas, merci. Na bande ko tout. Oh, basunga qui t'en soit paix. Je vous ai montré ngombe wana na ba maman. Donc na lingina tia la bino mwa muke l'ambiance na limité avant que to koma na UPN. Dans le souci de venir en aide à la population vulnérable, l'honorable Eliezer Tambwe est censé donner sourire à sa base. Idéologie Eliezerisme. Pesa moninga sourire, pesa sourire, pesa moninga sourire, asepela aumela na mokili. Pesa sourire, pesa sourire. Ntango etuluku ya badepute bazotondisa mabenga na bango na mbongo to mpe bizala ya biso honorable Eliezer descend tobe descend ayeba nini ezotungisa ye base le vrai défenseur de la population. Pesa sourire, pesa moninga sourire.
bakabolaka toyokani bien ya moke bakabolaka alors nakosenga bozala calme parce que bazobanda kokabola moke wana disposaki mpona tokabola eza boye bozala calme nalingi nde mobulu te oui papa honorable na insiste lisusu nalingi mobulu te tokokabola moke wana bakozwa badisposition ok bakozwa yango tokosala rapide nayebi makambo ya couvre-feu honorable rapide pour que bokoka kozonga bapesi bino mwa moke balukeli bino mwa transport kosa nini bakobenga bino par groupe bozokanga malamu bosagite te bakobenga bino par groupe ndenge nalobaki na bino mwa moke oyo ezali tokokabola boye te apres bakoluka ndenge nini akozongisa bino toyokani bien toyebi ke couvre-feu ezali ngai nalingi nasala mwa déplacement ya moke mais organisation ezali bakobanda kobenga bino parce que lupango eza ya bato tofutelaka boyoki nga ngonga ya kozonga na bandako toyokani malamu toyokani malamu bozala pose n'est-ce pas mwana mokolo lopango
honorable Eliezer Tam, les jalons de la presse congolaise. Pesa moninga sourire, pesa sourire. Pesa sourire, pesa sourire. Ça l'a rejeté la famille de la société et la nécessité que reçu aux âmes à la PAC la liste honorable de les gens après si on ici. Ouais. Voilà. On a donc ambiance ya limité yango. Batu bako ya ipande kona bango. Ba mama bako ya ipa mwana na bango. Biloko zapaka yango wana. Otoke nila makamuzu. Biloko zapaka yango wana parce que yo za mutema mabe. Biloko zapaka yango wana parce que yo kabakate. Tout ce qui touche à ke kaba, yo il faut zapper. Et là nacha nanu petit Lorenzo Masudi. Azana Suisse. Azobeta moi introduction. Petit nanga. Mbote lisusu bandeko nanga. Mbote ndeko Eliezer tokomi wapi. Nasepeli na makambo oyo ozosala. Pesa moninga sourire. Voilà. Il y a besoin de la ambiance en dengwa. Et ces enfants-là, grâce à baboti na bango, bayebi bazana mutema. Omani bana, bazana mitema ya kosunga mwana zotala. Bolanda kimongo, alobi wana na tindi $10. Donc, l'enfant a ses besoins-là. Mais yo tata mobimba mutema na yo kokosaka bato. Yo lingi Congo, olingi Congo wapi? Lokuta ya modèle wa. Lokuta modèle wa. Combat job. Combat business. Sunga bandeko na yo. Ata soki oleki na nzela mais c'est tambweta. Interaction tozala kanango na ba personne avec handicap yango. Je dois dire merci na ba tout va contribuer. Mais je vous ai montré qu'avant-hier, bango quelques personnes avec handicap ya barumbu bayaji ko kabelanga tap. Oui, wana malobana. Joyeux Noël Mabino. Je pense que ça pourrait être mon année au Sénat. Le secrétaire adjoint Jeff Paf, en tout cas, tu vas à Barumbu, presque deux, tu as boyé. Bon, Azali Moutoyo, après ça, a pu sourire. Honorable Eliezer. Moi, na Kolo Lopango. Oyo mokili mobebe yebi. Kaka ninga loba kinde ko sila ka teki honorable sila. Ye asali mingi pona biso na mbula oyo tito koma na fe ya mbula oyo. Bon tomoni a sourire apesa abiso. Tokotika le pamba te. To ye to ya ko remercier pona mbula oyo.
tomoni mpe tokoya pamba te tomemeli mwa eloko na biso wana taba na biso wana mpo ye asali mingi mpo na biso tokozala baingrand te fo tozala bareconnaissant yango wana lelo journal lelo toye epai ya mwana kolo Lupango na oyo asalaka ebele mpo na biso ndeko Lésière mwana papa Lupango ayeba yango bien ke biso bandikape ti lelo oyo tozoséjourne kaka nano na babalabala abeta se te mpo na biso tozwa bandako azwa aloba mpo na biso mpenza vi na biso ekoka nano kosala nano ndeti en tout cas tokoloba banda 1960 ti lelo banda tozwa dépenda biso nano tozwa dépenda te j'espère que na nsima na ye kondima ezali ke tokoki kozwa dépenda parce que abunda mpo na biso babola oye aza honorable ya babola ye aza honorable ya batambongo te ye aprochaka na batambongo te ye aprochaka mingi na biso babola yango wana biso mpo na biso tomoni ndete ngonga ekoki. Oui, honorable Lésière aza mwana kolo Lupango apesi biso sourire mingi apesi biso esengo mingi banda ane o mobimba ya pasi ata biso bana barumbu tozwaki te me tozomona bandeko na biso mosusu na commune misusu bazalaki satisfait yango tongi to remercier tozopesa ye taba oyo eza taba epana eza eloko te mais eza signe d'amour oyo kolakisa ye ke biso bandikape toza nsima na ye en plus oyebisa na ye monsieur Lésière biso bandikape tozokobunda mingi na souffrance oyo tozokutana nango kolala libanda kotambula kosenga bambongo poto s'en sortir pasi ndeko Lésière abundela biso lokwa ya za na parlement kuna aloba pona ba loi na biso ye avancer balukela pe bandikape ba terrain balalaka batika kolala libanda na ville un jour tokomema mwana moko Lupango bisika o nyonso ba shiti bandikape balalaka libanda amona ngana zali président ba salogi na défendaka mingi ba sans logis yango moni lelo pe to kanisi ye to memeli taba o afete nango na ye na libota na ye mobimba en plus to pesi pe doléance na biso na maboko na yo au transmettre yango tozana ye de cœur vraiment de cœur. Merci beaucoup papa. Papa, vous appelez le loba. Bon, ngai loba nanga ezaka vraiment kolo Lupango vraiment asunga biso mingi. Yango penza to sengi lelo penza tozala na esengo na famille na biso to fete pelo elongo na ye moko lisusu pour vraiment ti na 2021 tozala sou bien ti na mbule koya na 2022 donc a continuer ko sunga biso na nenga sunga biso vraiment merci beaucoup to yeli cadeau na munene taba malgré zelo ko moke pona ye mais vraiment to yeli ka pona signe de reconnaissance merci beaucoup vraiment merci beaucoup ouais. balobina bamona muto azali ko s'intéresser te biso to ko piakate nous crayons que les autres suivent na lobi boy to kopiaka te to créaka ba mususu balana tozo sala eloko wana mpona tolakisaka bolingo on doit pas prétendre kolinga mboka sans kolinga bandeko na nsima nango comme bambouteillage ezalaki makasi on était obligé de prendre les motos mpona komata tokende kokutana na bao bazalaki na upin Toute la coordination de Tokomi Wapi TV mosala nde liboso idéologie ya sika mpona kosokola mboka esengi mbongo te kasi tokoya sure ata na bizali na biso agir autrement honorable Lésière Mutambo. Voilà. Wana nzela tokokende. Tokeiti kuna. Tokomi na UPN. Tokuti bandeko. Ambiance ndengwana. Vers la politique et la vraie idéologie ensemble.
Faza kanisa kivote ndunda Desa sete na lukunga Faza kanisa kivote ndunda Faza kanisa kivote ndunda Desa sete na lukunga Lukunga kanisa kivote ndunda desa sete na lukunga desa sete na lukunga Faza kanisa kivote ndunda ndunda desa sete na lukunga Yala batasanga mama we. Bonjour ouais. Bonjour papa Dandio. Batu nyonso bakolokanga. Voilà. Iyonde. Oza mukolo ya discours ezaka moko. Kosoki kwa mibale babenga. Masku. Eza mukolo ya mascour te. Tobenga Kibino d'abord, tous allez vous s'excuser pour l'attendre aujourd'hui parce que les activités toujours ça na ba point mibale. Tu estimes que bandeko ya Lingwala ya Kinshasa ba mususu bao ya changu moamba baza la côté ya limité. Bino pe kotoyo tokutana awa. Yango to bandaki kuna parce que kuna bandeko baza ebele baza ba personne avec handicap. OK? Alors nde tolobaki tobanda kuna soki bomoni toyena moto parce que moyen ya koya na mutuka eza na mwa problème. Alors mbula eza likolo couvre-feu pe ezali. Ne faut pas tomela mingi. Tobengaki bino pona nini? Balobaka soki oza na muke oyebi kokabola yango te ntango kozwa ebele okokabola te toyokani malamu. Est-ce que tango bovota biso topesaka bino eloko? Est-ce que biso tosombaka maponomi? Ok. Tango tokoloba na batu ke biso tokosala politique autrement eza koloba nini? Ebele bakomaka bana malamu soki akoluka bokonzi. Deka azwi bokonzi akomi mapeka boye epa na ye bato bakotaka te l'équipe, protocole alors que il y a des politiques qui plus donc on a fonction plus tozali ko s'approcher na population. Lokola tozaka na possibilité te ya kokotaka na ndako ya mutu moko te tosalaka des fois ce qui possibilité monani tolobi to sangana to solola soki ya muke ezali to sala nini tokabola. Est-ce que zamba la liboso to sala yango to sala ka sala ka yango te est-ce que dans tozo sala c'est parce que tozo luka batu ba voter biso o Kinshasa ba papa bonheur na ba mama bonheur ba mima kaka mikolo ya élection c'est que moni ba bimi wana ba komi ba matanga bango bakomi ba église bango ata soki basambelaka te wana bakobana kosambela bakomi soki yango tokosala d'abord biso na lukunga toza na problème sérieux problème toza na ngo eza problème ya ba érosion donc ezobelisa biso place tozali tokovanda te kozokanga malamu batu tozali na bango na exécutif baza banchor oyoki malamu bazolala place ya bien bazoyeba te ke bato bazokufa na ba érosion na dimeze mutu moko akutaki kokufa awa tokolukaka cercueil ti lelo ndeko ya dimeze wana aza wapi na tan aza wapi bandeko ya dimeze bali awa te alors soki otali ba érosion kindele érosion Lalo, érosion. Top, érosion. Mitendi, érosion. Télécom.
Ok, awa na Baum, érosion, Sanga Mamba, Ota Mama Koko Kuna. Donc, bozomona que toza na problème na Lukunga. Yango na loba même na ba collègue nanga ba élu ya Lukunga eloko moko boye. Na lobby fo boyeba. Toza na 14 sièges, donc toza 14 députés élis à Ao. Tant tozo sala action. Totika makambo akoswana mike mike. Toswana kapona kolobela peuple pona ko défendre ba intérêt na bango. Parce que zana batu ba mesana ka ba polémique ya pamba. Problème ezawa na population zo souffrir. Yo cho sala démarche nini? Bozomona. Alors toko salaka ba mois de marche ya mike mike. Jour moko na pesa kibino liste ya baveni oyo ba retenaki grâce à Befort tozali ko sala. Na ko répéter yango na démission pona bakoka ko bongisa yango. Mais dossier tozana ngo makasi eza ya ba érosion tozana ngo. Okomona batu balobi papa pesa ta basaki alors que degré ya ba mabulu wana ça que ko sala ta eloko moko te. Alors, ce qui est là, c'est masikita. Donc, mon cousin a des olia banda pour le voler le bon. Nous allons espérer que au chef de l'État, lobby qui a Assal, allons la quand même banchoro. Bacha batu quand même le ministère de la Finance, on va dire que les amants à l'État, les amants au peuple, ceux qui va l'élire, il faut qu'on réponde. Alors, les amis Kolobawana que le Kola Tozana possibilité à Kokotaka Nandakwa Mutuna Mutute. Yango to sala ka soki occasion ezali to bengani soki muke ezali to sali nini to kaboli est-ce que to swana ka pona okaboli yango to ko landa ordre to ko senga na bande ko basala moins rapide pona temps soki ba pesi batu ba kolukela bango na moi transport basali nini bazongi yo sali donc moi loso moi soso moi mafuta ta soki ozwili nzanza moko ya mafuta okomisi kaka nzambe boye te ata soki ozwi ata mwa ndambu ya boîte à tomate muke okomisi kaka nani eza boye te yango tosengaka na bandeko ntango tozosala action nalobi il ne faut pas kaka bilongi moko moko emonanaka na makambo nyonso bokanisaka mpe bandeko mosusu toyokani malamu parce que makambo tosalaka toza na bacamerate bino mpe soki chef de noyo soki nani balobi na yo ke mema bato talaka mpe bato misusu il ne faut pas bofingisaka biso na bakoin mosusu ke depuis esalaka nga mabe o ndeko Eliezer depuis tovota ye tomonaka ye te ntango nazotuna bandeko ya pompage wana mama odile wana tindelaki nga mese eloko nalobaka na bino mingi eza oyo ndenge toali awa biso toza famille boye awa botika kaka kovanda ke bino bana kindele bovandi coin kindele kaka tesala mpe connaissance na ndeko mosusu o nga biso tovandaka na Sanga Mamba depuis bozobeta nde yango ozomona bozela na sekisa oyebi moto akouta Kasai aye na Kisasa mais azovivre kaka lokola aza na Mbushimai parce que baningaka ya Mbushimai kolamba kaka yayebaka fungwa te kaka nkunda wana bacha mafuta mbili ata bino moko il faut intégration nde yango komona mutu okei na mboka mupaya s'adapter nanu ndenge bato bazalaka soki okekisangani boyoma ye nanu lituma oyoka omesana mwa biloko mosusu yo mpe soki okeka sai ye nanu mbwa yokani nakota niau bokozala calme na kosenga na bandeko bazala mwa rapide tokaboli mwa loso ya moke wana tomonani nango tokaboli mwa soso tokaboli mwa mafuta tosali mwa rapide te comme ça tozongi na bapale prochainement bino mpe nde bokoinvite nga
Voilà. Ambiance wana l'interaction entre biso na banini. Toke kuna parce que na limité bomoni ezaki na loso, ezaki na mafuta, ezaki na soso, ezaki na babeki, ezaki na ba chaise roulante. Donc ndenge to salaka salaka. Toyeko koma pe na UPN. Moi chaise roulante ezalaki, moi loso ezalaki, moi mafuta, moi soso, moi tomate. Ngomba vandi wana, moi tap. Je dois vous dire merci bino bande konanga tout. Sans vous, on ne pouvait pas réussir. Maintenant, vous avez ça la estimation à la dépense au yalobi. On peut arriver à combien? La dépense au yalobi. Action au yalobi. Toko ça la combien? On peut être à moins de 20 000 $. Toko ça la dépense nous surtout wana to sala kilobi. Et cause à la moins de 20 000 $. Mais papa, bon respecte à Kabatu. Bon respecte à Kabatu. Et ça nous le faisons financement mon koboite ya kate. Sotio moni et loko en dehors ya onga na pesaka bandeko oyanga. Ngombe wana, c'est une maman qui ne m'a pas autorisé de citer son nom. Moi, ça c'est les handicapés qui m'amènent. Moi, et le koto sala kayango, l'harmonie de la vie, nous avons estimé que c'est ça. Et le dépense à journée à lobby est cause à la moins de 20 000 $. Nazo tuna. Et les nyambon ils appellent kolia yango na batu. Wana boyoki kombo yebana te pona mbongo ezalaka te. Kombo yebana ekoyaka peut-être. Yango na félicitaka mutu moko nana kutana na ete mais nazo mona zo sala pe action. Le sénateur Guy Luando. Oui. Fondation Widal je pense. Fondation Widal. Nazo mona ka yepé na télévision nazo observer na le droit. Voilà batu. Hein? Une autre vision à politique. Quand le poste approche les acteurs, il y a population. Ils savent bien. Et puis, les sénateurs, là, pourquoi je l'aime? Je le vois à la télé. On a quand même action parce qu'on a quand même le temps de suivre ce que les autres font. Alors, là, la circonscription a été. On a fait une action à Goma. Tosali action mususu na Niragongo. Wana boko mona wana za Goma. Na sima ya o wana tokeko sala na Niragongo. Nous avons fait action 2 fois na Nord Kivu. Tozaba élu à Nord Kivu. Je vous ai dit que na province à Lomami et ko Salem. Mais tant que tozo kende toyeko kuta bena mwembia na bena kapuya place na bena mwembia place batumba bandako. On n'a pas fait un geste, tout sali geste. Le boko ya mobile epesi ya mwasi ebate oui, tozo sala ngo pour que yo pe mutema na we fongwama parce que yo même na kuku, na kuzu opesa kate. Mama o ya pesi ngombe, nda pesi que le boko ya mobile epesi ya mwasi, mais on parle quand même d'elle sans citer son nom. Yo kanisi mama wana zana famille. Lelo famille na eba moniale azingombe akabeli batu. Des fois cause un problème. Mais les gestes ya mutema yangwa. Gestes ya mutema yangwa. Et la politique que nous voulons c'est ça. Ces sénateurs là je le vois. Comment on a Kebouya? Finalement je me pose la question. Il y a un sénateur ya wapi? Mais agir na Kinshasa. Agir je l'ai vu encore dans les grands Équateurs. Oui, je l'ai vu comme ça. Quand il y a un Congolais qui fait quelque chose, il faut l'encourager. Il faut encourager. Les sénateurs Guy Luando, honorable, est-ce que Naebio, Nana Kutana na été? Naebiete, Nana Kutana na été, Namona, Ataïlo Ninaebo, Moko Komo Naebo Nakoebate. Mais j'ai quand même son nom, na fondation Naïe. C'est ça aussi faire la politique autrement, s'approcher. Poste, au moins, ils ont comme des petits malins. Bah, voter à qui mi bat? À qui ma commission qui n'est wana commission. Allez, élection comme il y a wana zonji mutu.
abandiko ya ozomona abandiko se justifier jamais oya lokutati. Je dois vous dire merci. Nakata mbula wana tokei tozonyo na fait lelo avec nos collaborateurs. Lobby les 25 tozana ba orphelin. Alors que nous y allons pour 3 jours. Après, toko imaginer parce que bao bazanga kizanga qu'il faut to réfléchir, to bandenge nini akozwa. Ce qui nzamba kopesa biso mo muke to kozwa, to sungi bandeko wa. Il y a un médecin qui m'a appelé de l'Angleterre, oui, a komelinga ya lobby, mwana oyo azana malformation, mwana wana zo bela. Toko se consulter na baninga na ngai pour que toko kako sungaye. Je vous dis merci déjà. Ceux qui beaucoup concrétisé, ils ont bien. Maître Brigitte, na Suisse. Yandine. Oui, bon, on a zopé ça au mot. Et pas dans la kakate, ceux qui ont la qui donc comme le cola. Oh, balobaka, la promesse est une dette. Naleki. Merci Nabino Nyon surtout. Elengi avi yango wana yango na lobaka na ba Congolais to sala ka concurrence na ko sala bolamu botika ko sala ka concurrence na kimutema mabe omani mutu azo finga batu yope okocho bandi ko finga. Je l'ai toujours dit ezana bande ko musuba komela kanga ba message inbox. Ce n'est pas parce que je manque de réponses à donner, c'est parce que je trouve que c'est vide. Tant un message au lobby, ça c'est vide. Un message vide, un message à Moutozo sentir que il l'a posé. Donc aux APK. Ce n'est pas parce que nous manquons de réponses à donner. C'est parce que nous estimons que c'est une distraction et c'est vide. Au Balobaka, on répond un imbécile. Il ne faut pas au Goyanewa. Ma solona de Piteto Solola, wana ifala kibozo mo ambiance wana, bande konangai. Nenge okomona na ba collaborateur nalobaka mutu na mutu il faut lobaka quand même ngai parce que soki mutu azoloba ngai nazo sala boy pona mboka ngai nazo sunga batu bon ole ya kobata makana sima batu misusu ezaki bongai te ya orgueil ndenge okomona ba collaborateur na ngawana magazine to komi wapi bandaki na 2012 ouais parce qu'avant nazaki ko travailler par Roger Lumbala. Bah, problème est en 2011 Kangami, 2012 on a commencé to bandi magazine to komi wapi. Na 2012 wana to bandi na sala qu'un effort parce qu'il faut apprendre, il y a qu'au prêcher par l'exemple. Ba collaborateur na ngana futa ka bango ba million te bongo grave te zambongo mukene na futa ka bango. Mais je tiens toujours à respecter les 30 na futi. Des fois, ceux qui les 30, quoi il est dimanche, n'a foutu les 29. On doit prêcher par l'exemple. Et ça, koloba te. Na fongoli école wana pona kosunga batu. Ce n'est pas école commerciale. Quand tout le monde va ba caméra ba filmer, et les heures azo futa batu de Nathalie na seki bango. Na le bituna bango. Na sina na zwakata $1. École wana. Na zwakata $1 te. Na zwakata $1 te. Mambongo mukeba futaka kuna. Par contre, je supplée mon argent. On a eu même des petits soucis. Tellement que nous pas vous avez foutu. Yo futaka mbongo na Covid biso tozakuna te tout ça. Les 4 mois a tie biso makele le tofuti 2 mois abandi makele. Oh bazo futanga te nazo kende na lobi papa kende. Kende na parlement. Combien il y a des maisons commerciales au foutu période à Covid. Vous sentez qu'il y a des fois les gens pour ternir l'image de quelqu'un. Ce qui est que M. Tambouazaka na 2 faces, il y a que oyalobaka na télévision la personnalité, la responsabilité, la crédibilité, l'honnêteté. Allez, tout ça là comme moi est fort il y a qu'au prêcher par l'exemple. Il y a un moment petit nanga na nenge tout ça là na bango.
il est difficile à oyoka ke mutu alongwa tokomi wapi. Il est difficile. Ce n'est pas qu'il n'a interdit à mutu. Ezana moko nda salaka ba aventure akomi kokosa bato. Biso to supportaka lokuta. O ta una kenda chikuna balingi ba amona chike wana ndeko pesa nzela photo. Il est allé à ceux qui n'Angola à Zonia. Les aventures ne marchent pas chez nous. Les aventures ne marchent pas. Moi, manipulation, tu as constaté, et puis ça arrive comme ça. Ma solo, non de pité. Donc, il y a une question d'actualité rapidement. Naloba qui n'a pas dossier à FEC. FEC. Albert Yuma. Baye va voter, il y a eu contestation à un candidat à Kenanini. Aujourd'hui, lobby et Zadie donné Kassembo, ndemto à l'équipe président FEC. Batu argument ba ko pesa za yakete, az approche à Félix aza. Mais yo tangu bazo présenter yo partout que aux approches bazo loba memba makamuke yo ne bomba kambongo ya Joseph Kabila. Nana lobaki. Mutu moko te. Bazo loba keza conditionnel. Eza conditionnel. Bazo lobake. Toyoki que eza conditionnel na linga. Mais tangu tozala ki koyoka ngoa. Tomoni même bakanyinde kona biso moko journaliste. Bazo loba journaliste proche de Kabila. Namoni bazo publier. Qui proche à ngoyo. Qui proche à ngoyo zaka compliqué. Et donc, kuna la politique marche avec tout. Vous devez comprendre ça. Makamunyo se kolongwe pas nabino, ça va vous quitter. Et kolongwa. Et c'est maintenant que vous commencez à réaliser que vous n'avez plus le pouvoir. Avant, il n'y avait que Joseph Kabila lui-même qui comprenait. L'entourage, bazaji kolobake te azamu tunabiso toche. Aza étiquette ba kuna. Et bato alamuka kuna ba mususu balobi eza étiquette. Azo chauffer kiti ainsi de suite. Nazo tala batu nazo seka. Nazo tala batu nazo seka. Les lois discours wane limwe yango moko. Ça ne revient plus. Que ce soit du côté où il y a bato bazaji koloba. Oh, bangonde ba opposant et que ça soit ba oya FCC parce que Félix Azaki na katikati oya zo tirer partout ça tirer de tous côtés. Les lois discours wane limwe, mais ce qui me fait mal c'est le fait que vous n'avez pas eu le courage à coller quand même la télévision ko senga bato excuse que makamuto ndendo zaji komona ezali ngote. J'ai toujours aimé Mike Mukeba. Mukeba a reconnu albité tete. Makamuna zalaki koloba na ona komona. Mike, betana nzembo na biso wana tukeni. Félix aloba na Belgique. Alobi ke bazozo anga lokola zoba. Na ebi ngongani na kozwa bango. Nyonso to wana batu bayokati. Mais le discours a disparu. Mais les gens ont quand même le courage de passer, il y a aborder la question sans d'abord s'excuser sur base, il y a Obaloba Libos. C'est quand même compliqué et c'est bizarre. Il y a FCC, il faut comprendre que tant que pouvoir est longué, Makamunyo, c'est la même équipe. Et Zalaki, awa, oyo, on est mutazo kamba, awa, mutazo kamba, botala siko ba équipe wanane. Oui, bah, la politique, j'ai pensé au Mali vraiment quand la politique te cherche ou quand la politique t'en veut. Yangona koloba la crédibilité. Ezaïlo comme sous. Ce qui est tali côté na bango, les loba koswana. À part quelques-uns, bah oh bah l'iniba pesa bango bah beki. Mais nous n'avons que deux blocs. Nous n'avons que deux blocs. Ba pro Kabila est allié. Ba visible et ba invisible. Je vais y arriver. C'est pas pour rien que je vous ai dit. Lobina Tunibino. Est-ce que c'est pour quel intérêt Vienanga Lisanga Bonganga a organisé un point de presse? Il y a qu'à défendre Mouyej. Il y a qu'à défendre Penza Mouyej. D'abord, mon waziwa puis à kofuta ba journaliste.
ya koluwe salle asala conférence de presse pona ko défendre Muyeje. Muyeje azanani asa Kabila miniature nani abosania qui voit Kabila, qui voit Muyeje voit Kabila nani abosania et bozo luka lisusu quelle preuve nini bozo luka tangu nazolo banabino nous n'avons que 2 blocs les alliés visibles et invisibles à FCC ba o balingi Kabila zonga na ba oyo balina bloc oyo lingi ke Kabila akende libela nde yango tozotalisa bango union sacrée. C'est difficile à comprendre ça. Beaucoup là qui s'engagent kamoko avec preuve na argument convaincant. Bon longona tuma biloko ya kofinga ya mike c'est pas possible. Ngana kota kuna te avec argument. Muto aloba ken bon 3e bloc yango. Yango bomoni awa Fumutoto était la 3e fois. Jamais aloba kana biso ke asa kota FCC. Kake yaza mutu akabila te yaza boyina boy. Baza kosa kabiso. Israël autorisez moi à utiliser quand même moi vidéo na yo. Israël tunaye. Avec Fumutoto Basanga, moninga na bikolo belé. 3e fois. Merci beaucoup. Tolembite zobuna. 3e fois le FCC to ezala boni santo FCC d'abord. 3e ezala na ezala kata FCC kino lelo boni santé na. La longwa ki FCC de pilobi. Hein? La longwa ki FCC. Matsa volume. La longwa ki. Matsa volume nanda ku Fumutoto, matsa volume. Papa, tia volume. Fumutoto azomona na te. Loba makasi. La longwa ki FCC de pilobi. Te bazo matselo volume. La lobby, la longwa ki FCC depuis lobby. Longwa ki FCC depuis lobby. Et voilà. Voilà. Bomoni Israël nenga zo kendena matisa volume matisa azo insister parce que kaka ko wanga mutu acha ko FCC mais akosa kabato de ngana za kuna te Mexico okobima eloko yoko tate okobima eloko yoko tate et c'est là que j'ai insisté dans Zotali Sabino. Je vous ai dit une chose ndeko na biso collègue nanga ya Kinshasa oyo aza kuna na nini Eli ya Kinshasa. Oyo nazolo bana selemba oboye. Mutu azokosa kaka yemoko wana lobi. O bato yide pese bapanzelinga mutuka. Babambinga mabango. O ngai naza mutu yide pese ya kala. Ngada za mais attendez. Pona nini yide pese wana biso babamba biso mabanga te. Même quand ça chauffe. Ngatamwe na za Kaliban. Même mukolo bazali ko yema boma député. Tika policier ngana za ki wana. Nazobi mabazo mimanga. Photo yo kanakate. Vous pensez que Batouana baza yo tango bandi ko enregistrer bato, ils ont enregistré ka bato. Il y a eu les audios, ils ont bien partout. Bobimisi polémique ce qui na président na yo parti ngana ebi parti na binota. Je n'ai même pas besoin de connaître votre parti. Mais c'est que je sais que vous avez FCC, vous avez Kabiliste Mounen, c'est tout simplement ça. Parce que vous avez la preuve, vous avez enregistré, vous avez espionné Batou pour nous déstabiliser. Et je ne supporterai jamais quelqu'un qui roule pour le retour Yabato Kabila, parce que c'est nous qui avons souffert. Moutoua Koloba, Akoloba, Wapio Bima na marche nini, manifestation nini Bima. Ce n'est pas les Kinakama émission, au lobby, ok, au Batami, c'est ça les combats. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire-là? Je vous ai promis de recadrer les gens chaque fois batu bakoluka ko batam. Ah ouais, ya fumutoto yango wana. Okobimelo kona okotate. Il y a les gens comme ça qui ont trahi les combats. Et moi je me rappelle, abenganga un jour na téléphone. Abenga Eliezer nazana yo problème na lobby oui ozana problème. Na sayoni na lobby parce que tu as trahi la génération monsieur. Botu na ye place azali, azola nanga. Parce que tu as trahi la génération. Batongo tozo tia la mutema. On peut faire quelque chose. Nous pouvons porter notre vent. Non, mais ce sont les gens. C'est quoi cette histoire-là? Le Congo n'a pas de chance. Tokozwaka alternance. Il y a solo, il y a classe politique. Renouvellement, il y a classe politique. Parce que pas tout le monde. Ah, attends, on a mon. Ok, kuna ozolo bamakam. Yoko lo batamaka mongo te vanda. Ozo mettre double babord, ok na Congo central, oh
ngai élu nani député ne Congo ke ozwi mbongo kuna. Mais c'est quoi cette histoire là? Balobi vous mettez là-bas, on va porter plainte. Mais j'attends la plainte, monsieur. J'attends la plainte. Tokobi misana michopot. Masolo na député bokoli misanga moko tango yaka surtout tango bozomo na bato. Mutu azokosa. On est tellement allergique na lokuta ya modèle wa. Et to côté les melabango, il faut toter les melabango. Tout Congolais place à Zali. Ce que Monica Moutoua lokuta kokosa. Parce que je vous ai donné l'exemple. Il y a bien Nanga Lisanga. Est-ce que c'est encore à cacher? Il y a que bozomona que c'est allié à FCC. Okoni tuna, ok kokota. Biloko ya bato FCC pour défendre comme ça la conférence de presse ndengenini. Et le kozobo ça les ande que bisonyon so toyebi yo. Parce qu'on a été ensemble. Et la même chose ngana moni, on m'a envoyé la vidéo. Oya maman Justine, nazo senga kuto ba collaborateur nanga bati la biso. Moi, je pense que c'est vraiment de la mauvaise foi, ou en tout cas de la haine, qui s'exprime alors de manière tout à fait maladroite, de manière tout à fait indécente. Moi, j'aurais préféré que le président de la PARECO se prononce, parce que finalement, elle est vice-présidente, moi, je suis présidente de la diaspora. Donc, je crois que... Mais non, écoutez, ici, je suis nommément cité gratuitement, alors que moi, je n'ai attaqué personne. Moi, je me contente de me battre pour ce pays. Et je n'ai pas commencé aujourd'hui. Rappelez-vous quand même, M. Etienne Tshisekedi aurait pu aussi gouverner ce pays. Nous n'en serions pas là aujourd'hui avec cette occupation rwandaise. Qui sont ceux qui ont bloqué l'accession ou en tout cas la gestion de M. Etienne Tshisekedi au pouvoir dans les années 90? Est-ce que ce n'était pas les agents de Mobutu, les agents de sécurité de Mobutu qui obstruaient l'action de M. Etienne Tshisekedi? Si M. Etienne Tshisekedi avait pu effectivement exercer l'impérium à cette époque-là, mais nous n'aurions pas eu l'invasion rwandaise. Donc il faudrait quand même qu'aujourd'hui, quand on pose des actes, quand on veut ouvrir des hostilités, qu'on sache exactement avec qui on collabore, avec qui on travaille. Parce que on risque de se rendre compte que ceux-là même qui vous dénoncent sont ceux-là par qui le scandale est arrivé. Le scandale de l'occupation est arrivé. Parce que moi, je me souviens que à l'époque où j'étais avec M. Etienne Tshisekedi, nous étions en train de dire à la communauté internationale, il nous faut maintenant une armée tampon entre le Rwanda et le Congo. Mais qui c'est qui a facilité l'opération turquoise? Qui était aux côtés de Mobutu à ce moment-là? Donc moi, je ne veux pas entrer dans ces détails-là. Aujourd'hui, il faut voir l'avenir. J'ai été élu pour que la diaspora s'organise et la diaspora va s'organiser. Et moi, on ne va pas détourner mon attention avec des balivernes de cette nature. Donc je vous le dis, j'ai les pieds sur terre et j'aimerais bien que nous nous respections tous. Voilà. Vidéo wana ngai nana mona yangote. Na uchiko mona yango. Yoko mutu mususu. Intention nini? Ok, koza vidéo ya 2008, au monté, au kati, au sa, na linga kibolo bananga que monsieur Eliezer Tambwe. Oza mtu alokuta parce que ozi maloba o ebima na munoko ya Justine Kasavu Bute obimisi yango, yonde ozi o teye. Il fallait que quelqu'un me dise ça. Mais tant bolobi que Esaïa 2008, donc vous avez reconnu qu'elle avait dit ça en 2008. Oui, mais les paroles ne s'envolent plus, na loba na bino. 2018, Esaïa awa pembeni. Il fallait qu'il bolo bananga que maloba wana aloba. Donc selon vous, la vérité évolue. Tant aloba ki wana, donc ezaki yangote, les lois comme une position échangé. C'est sorti de sa bouche. Elle n'a fait que rappeler l'histoire. Alobi atali sinenge nini ba service. D'abord, bampesaka Tshisekedi pour l'impérium. Ça c'est un. Deuxièmement, atali si comment les services il y a un service à Mobutu à l'époque, bah faciliter ce qu'ils appellent aujourd'hui l'occupation rwandaise. Il fallait qu'il y ait un argument. Mais ils ont continué. C'est tout le temps ceux qui ont mis continue maman. C'est que on les qui n'a pas parce qu'on a qu'on répondre. Mais là qu'on a comme on a ma bé. Nayo quelqu'un ma bé, mutema passi. Quand je vois une maman se faire manipuler, ne moutou peut-être. Bato bakendaka, moutou ake combat, na préservatif nani. Donc, azotinda batouana, batouango azotinda bango, pas comme ba congolaise,
qui défendent leur patrie, mais c'est là que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et au Goku Tangana polémique na ba maman Yani. Au salut du copain Nabino. Et heureusement que Boyebi faiblesse nanga. Ils ont qu'à répondre à ba maman na occupé konate. Mais ça que j'ai dit, ba propos Oyo ba lobana admettons que ba lobango na 2018 était. Tous attaques maman Justine lobango na 1998. Et ça change quoi? Ça reste une vérité. La vérité se définit comment? La vérité se définit pour les positivistes comme le reflet de la réalité. Mais c'est ça. Et ça reflète à Oezali. C'est ça la vérité. Mais tant qu'il y a lobby à rappeler l'histoire, donc, allez, après vous changez, c'est quoi cette histoire-là? On m'a envoyé la vidéo, j'ai diffusé la vidéo, mais attaquer les propos qui sont dans la vidéo, tout simplement. Attaquer. Et ça compliqué, hein? Et ça compliqué. Fala ki bolo balanga ki te maloba wane ezaya lokuta akosaka ça. Ceux qui bolo bakananga ne ça pouvait encore se comprendre. Mais critiquer, attaquer les propos. Olia koleki sata. Bozanga ba argument boende. Omoni ke mutu soki azana nzela lokuta na nzela ya mutema mabe et suka kaka ndengwa. On s'attaque aux gens pour rien. Oyo Machiavel aloba déjà en 1900 soki 1850 aloba que une société s'il faut une stratégie pour coloniser Batou, il faut que ça la nine kozwa ba médiocre d'entrée ko tia bango mupanzi kozwa ba excellent d'entrée ko tia bango mupanzi kozwa ba moyen ko pesa na ba médiocre bango nde ba ko attaquer ba oyo. Et c'est ça la politique que vous mettez en place. Pour détruire les Congolais, il faut kozwa ba médiocre d'entre nous. Allez ba banda ko attaquer ba banda ko attaquer ba na ko fingaka. Mais c'est quoi ça? Allez sur les arguments. Répondez sur base de ces arguments. Masolo na dopité. Bande konabiso bakendaki na kanya makasese bao bazalaki bakuluna. Il y a un reportage que je vous propose. Il y a Nenge Bazaleli na évolution na bango. Ce serment traduit l'engagement et la détermination de ces jeunes de servir le pays à travers les centres pilotes des Kanyama-Kasese. Ça n'a pas tardé. Un mois après leur arrivée, ces délinquants connus sous le nom de Kuluna se familiarisent avec les travaux de la bourre. Première expérience, ils ont apprêté ces champs à recevoir des boutures de manioc à la grande satisfaction des formateurs. Il y en a qui s'adaptent maintenant. Ils commencent même à se débrouiller, tout ça. Ils ne pleuvent plus comme par le passé. Ils commencent même à se débrouiller. Vous arrivez, vous trouvez, ils ont déjà trouvé une solution. Par exemple, ils n'avaient pas de latrine. Ce sont eux-mêmes. On leur a montré comment faucher, comment creuser la latrine. Eux-mêmes, ils le font. Et puis, vous allez montrer aussi à ceux qui sont restés à Kinshasa que vous valez quand même quelque chose. Que vous êtes en mesure de nourrir la population. Ces tentes qu'ils ont montées eux-mêmes leur servent de dortoir. C'est ce qu'on appelle esprit d'autoprise en charge. La reconversion de mentalité passe par l'éducation à la citoyenneté et au patriotisme. 3 sites de formation se sont vite constitués, des modules de formation sur la connaissance des langues nationales, facteur d'unité, sur la discipline militaire, des enseignements sur la définition d'un camp militaire, une garnison militaire et bien d'autres concepts ont été donnés à ces apprenants. Poursuivant sa visite, le général de brigade Kasongo Kabwik a assisté à une leçon sur l'encadrement civique et patriotique administrée à un autre groupe d'anciens Kuluna. Les apprenants ont épaté les visiteurs. Nous avons combien d'articles de serment de bâtisseur? Je m'engage, placer Dieu au-dessus de toutes choses, aimer mon pays, ses dirigeants et ses concitoyens. Deuxième article, incarner le nationalisme et le patriotisme et les idées démocratiques. Troisième article,
respecter les lois de la République démocratique du Congo. 4e article, être un travailleur productif, consciencieux, disciplinaire, honnête et intègre. 5e article, être un travailleur solidaire, coopérant, collaborant avec les autres dans le respect mutuel. 6e article, être un animateur du développement intégré, tant qu'en milieu rural urbain, dans la prise des initiatives innovatrices. Le 3e groupe d'ex-Kuluna a pour encadreuse une femme licenciée en psychologie du travail. De toute oreille, ils suivent les enseignements. Les entraîneurs s'adaptent petit à petit. Est-ce qu'ils vous obéissent? Ils obéissent parce que nous avons beaucoup de militaires, il y a la discipline ici. Toujours à l'écoute de ses collaborateurs, les commandants du service national ne tarient pas d'initiative pour booster la formation de ces apprenants, question de les rendre utiles à la nation. L'objectif, c'est de former non seulement l'homme, mais tout l'homme, a-t-il conclu. Voilà. Moko, ezana biloko, batu basalaka, faute ya kozala na possibilité d'être encadré. Et lelo, bandeko wana bango wana bakomi utile à la société, au lieu ko tchaka bango kaka na boloko, ko tchaka bango na boloko, ainsi de suite. Non, ils ont estimé que bamoni ke eza malam, ko sala quelque chose, bako sunga, ainsi de suite. Mais tangu wana ezana ba image na lingaki ko tchela binote ya batindela kingai dans na mining, hein? Oui, namine moko babengi komis oyo bako torturer bato. Il y a une vidéo nazomona ngo vraiment bako beta bato film na komis soki bande konabiso ya ba service attitré bako ti mener banquette là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on ne doit pas laisser les Congolais en train de souffrir ainsi. Je dois présenter les condoléances les plus attristées. La famille nous a estudiantine n'a eu peine. Baouchiko perdre les professeurs Lungungu Christian à Utaji Kokufa depuis lobby. Le prof Lungungu nous a quittés. Yangona lo bakanabino bande konangai. Mokili oyo tosunganaka nyonso bomoni tozali ko se pumone. Ce n'est pas pour être des ennemis. Izaka ya kotalisa na ke bandeko. Ye bandenge nini ako se comporter dans ce monde. Parce que mukolo kolongwa baye basoki ezali ndenge nini. Je vous ai parlé de ma maman Nzuzi Maimona Albertine, ceux qui botali na lingaki na tiela bino mwa vidéo moko ya tango nazaki ko plaisanter na ye wana wuti aux États-Unis. Donc ozomona tozo discuter, tozo plaisanter, mais enfin ensuite aye ko tikabiso le même dimanche au tozalaki na ye mokili ezandengwana bandeko wana bakomi utile à la société au lieu koton saboloko pesa congolais place à kosala akolakisa yo de quoi il est capable. Na lingina suki sana dossier ya agence et à prévention à la lutte contre la corruption APLC dirigé par Jocelyn Kikanga. Nous avons suivi à travers un communiqué qui va suspendre le directeur adjoint Mibale. C'est une mesure d'abord critiquée, mais moi je commence par la communication. Je ne connais pas la personne qui s'occupe de la communication à APLC. Mais nazomona ngoka mabe. Yoko ça la communication te ya ba communiquer. Na lobibo. Oko ça la communication te ya ba communiquer. Allez, yo musala na yo ezande komi tout moi biloko na papier au tindiki. Au komi tout moi biloko na papier au tindiki. Tango ko posta ngo babandi ko attaquer yo, est-ce qu'ils ont un problème avec moi? Quel problème bazana yo? Bazana problème na yo ta? C'est le moment où la communication il a percé et kokati ko zala makasi pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement. Ce n'est pas moi papier bovandeli wana. Tout ce que vous savez comme communication, ezako komaka tout moi communiquer. Au communiquer, au boîtier dans les réseaux sociaux. Avec quel impact? Nana zolanda yang. C'est quand même compliqué. Et aussi par rapport à la suspension. Qui a qualité de suspendre qui? Soti bazwa kimbongo. Bon, quelle est la procédure sanction?
Parce qu'il y a ce qu'on appelle mesure aggravante de la situation. C'est comme quelqu'un qui connaît les droits moutoyebi, makamunyo, ce qui a ça les locaux. Bazota l'intention, il y a des mesures aggravantes par rapport à tout mounaye. Si ceux qui sont censés de lutter, de prévenir et de lutter contre la corruption, bakeko se faire corrompre, si c'est ça. Alors, bina bozo souka na suspension, c'est un aveu, c'est quoi? Pour le nini bossala kabilo wambou. Et vous le faites, c'est un petit communiqué que vous lancez dans les réseaux sociaux. Ata binomoko. Ceux qui va lobby, Eliezer a un problème, a un problème. Mais toti kakaka. Dossier Amiba Tokozonga, tous allons aussi ce dossier-là. Plus de 143, 998, 311, 332. Pesa moninga sourire. Journée siliponayo, au lignolal. Yebisanga. Nino sali à malam. Est-ce qu'au ça l'inventaire, tous à fin de l'année? Tozolo. Au ça la quand même évaluation à année mobimba. Année mobimba, oyo to silisi. Oyo zo là. Au salini ni à malam. Au sambe la 4 auto ebi. Mais par rapport à ce qui est recommandé, Nabatuba Sambela, ils sont musulmans, ils sont chrétiens, ils sont au salini ni à malam. Pas l'égoïsme. Mais au linika kayon zamba salela, ata yomoko. Et ça n'a pas tout mis sur ce qui nous a basalé lié au marché. N'est-ce pas le bagarabino et ça n'a pas tout mis sur ce qui l'ont langue causala, ce qui va tout bakelo, la bamoni et penzadon qui marche na lola, ba cocktail molotov et kobim. Te nzambe oyote. Balobi prédication zayake. Tout le monde n'a pas si na mokili comme ça na lola to sepel. Yoko sepela aw. Bomengo nyonso ezayo, banda ko ezayo, oliaka na batute. C'est que j'ai dit, et pas n'angatango boko mona batuan. Je suis entre deux églises. Deux. Mususu pendant que batu bazo bunda bazo wele le loso. Basi babandi déjà kilte, babandi batu bazawan. Mais moi geste. Prière ya malamu yango. Na kokati ko sepela que un jour, nous avons pasteur parce que bazaba voisin na biso. Balobi ndeko. Nenge tozomona awa. Même 3 sacs ya loso yango sungabat. Ezaka ko tiela biso ba bafle ya minene te. Tozoko ka ovana na ndaku ta partir à 15h, de 15h à 21h, c'est quoi cette histoire là? Ce que lobi biloko na yezozika, biloko na ngani nezozika. Toziki sa toti na moto ekoyate. Ekozongela bino moko. Toko kachipe komona batu wana bavandi même liboso ya l'église na bino na ya l'église kendeko ndenge tozomona awa donc awa na etuluku ya batu oyo moi quelque chose même 3 sacs ya los on a dépensé j'ai dit plus de 230 sacs ya los et koti batute soso plus je crois plus de 150 cartons et koti batute. Mafuta, soki combien? Alors, soki mutu, ayaka, oye obakisi. To sungi bandeko, ko sambe la paye à malamu yangwa. Bah, prédication, on a fait ce que j'ai dit, ne faites pas ce que je fais. Ils ont malamuté. Plus de 143, 998 et 311, 332. Masolona de Pité, les lots, ils ont des collaborateurs, ils ont des orphelins, qui sont sur terrain. Le col va transport, il n'y a pas si on dit que vous avez un moto, tout tambola qui tala. Ne tutambola ki lobi wana na saba mbula tu toko kinde kotala bana na biso wana to sala ndenge nini tozana makasa ko silisa pasi abatute mais to lobi toko kiko sunga. Merci la bande kotu bazaka na mutema mola ya malam bao bazaka na mutema ba congolais. Merci to mona ndobe.